Tango ozotambola na vie eloko nyonso nzamba apesi yo makasi na maboko na makolo obuka na makolo me omutu na yo fo esala nde naza boye napesaka bango pasi bapesaka nga pasi mpo ngai na vie na nga nasenga te nalingaka soki namoni bango napesaka bango na motema na ngai nayokaka pasi alinga na ebisa bango mama Efiloni Moseka aza na centre na avenue Louose ndenga aza wana alongolaka benzika pe baza na kati ya balabala aye na bango na kati ya centre apesi bango musala ndenge mwana avandaka abimaki ayebwa ye kokuta ngai na vandaki na se lokolo ebandaki ko gonfler ovimbaka dans le vide yango moko après aye ko mimanga no hôpital ko mimanga no hôpital ana ba ndenge bandoko sala nga ba système wana obeta batonga nde lokolo na ngai ayako koma mukime handicapés, on a santara pas na bango que non sous complexé non il faut vraiment bolongo la makanisi wana to kosenga pena ba kondiambo ka baye ba vraiment commettre ba décision tout basé en pratique maman na biso Irène makanisi ozana ngo zema malamu mingi to kosenga na nzambe a soutenir yo que jusqu'au bout na makanisi ozana ngo parce que bande ko na biso ba handicapé ba se retrouver ba se sentir pe que non baza pe bato et pas bande ko o ba négliger ka bango soit moni bazo boita zo tambo na beki azo monika que non mo bazanga tina Kasivie na natonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Oui, très cher internaute, moi na bino de partout vos villes bakolanda émission abino mokolo ya Sylvie Mol Lukeba bolingo bandicapé na chaîne abino Sylvie Mol TV. On a 50 abino le mo s'abonner massivement chaîne abino en trop bozala de cité. Bozo mona bomito na tozawa pe to na 4 centre mo ya bandicapé ils en a Kasavob. Au mona na gauche na ngana na mama na biso na droite na ngana zande kona mobile. To me ko développer na bango to yeba so gazana parce que maman ninga na gauche na ngana c'est une personne avec handicap. Mon frère aza oyo avant na ngamina bandicapé aza pena loba ya koloba. Na chaîne biso eza soutenir na yemo comme Sylvie Lukeba bolingo handicapé na nzambe na likolo bo aider maman nga de Sylvie Lukeba c'est une personne avec handicap par exemple musapi moko à chaque fois na ba ke musapi moko sur la longité so botiki ya kokate merci na maman Anne Marie Mbanza ma chérie merci maman Nathalie Esombo maman merci mon vieux Stéphane ba solution kabarasa ba sengae sans oublier Simon le Baracho. Et papi, le chancelier, papa m'a pas ça, moi tu n'as pas d'aller kuna on robot ça noté parce que c'est la famille. Bozaza ebele. En tout cas, bon muna, na ngato kota na maman na biso na ntoyi basoka zanani asala kanini na kati ya centre. Ah bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Bonjour ndeko. Bonjour. Bonne santé. Santé madame. Ni na biso bino bozo muna na za ndeko na ngai na droite ya mobali na maman na biso awa mais to so na mwanda na maman pe to pesa liloba na ndeko na nga monse. Maman komona. Comment on maman Bernadette Ironda? Maman Bernadette Ironda. Maman to yokutu na 4 centre awa, ovana na 4 centre awa, to yaka musala to activité ni na 4 centre. Na 4 centre na sala ka musala. Na yaka pona yekola awa. Maman yekola awa, vous êtes une personne avec handicap, à chaque fois la question mon gros primordial tout na toujours handicapé parce que batu balanda mingi chaîne bisa mingi handicapé tu ngato yeba handicapé et ndeko mse commander ni parce que la plupart des handicapés comme appelle la maladie ba msusu botama nango ba msusu aki accident et ça la bongo mais ce qu'on ndeko na biso maman na biso nzana dino un peu bika ko relater biso histoire handicap mais yaki ndenge nini na situation ya handicapé na ngai e yaki boye ndenge mama na nga abandai ko expliquer nga lobi na ngai be na handicapé na yo okokisaki 6 mois ndenge mwana avandaka
abimaki ayebwa ye kokuta ngai navandaki na se lokolo ebandaki kogonfle kovimbaka dans le vide yango moko. Après aye komemanga na hôpital komemanga nga na hôpitali ana ba ndenge bandoko sala nga ba système wana obeta batonga nde lokolo na ngai eya kokoma muke. Mais malgré tout ça na se nango naza mwa muke me na lokolo nango koto na likolo nango naza munene. Mama na ngai alobi na ngai tellement babeta nga batonga mingi ali baye kokende na nzela bokoko balandeli na bokoko me esimbaka penza te. Mais bapesa nga babeki na isa mama na ngai ke ngandeni na komotambola position ya boye. Mama biso alobi komitungisa mate oza mwasi maladi oyo eyeka koya. Nzambe mutu a permettre ngo soki eza nzambe mutu a permettre ngo tika okotambola. Soki pe nzambe mutu a permettre ngo te nzambe moko ayeba nini ya kosala kasi na yo. Nande na vandaki na koma ekolela. Nazaki busko ngai vraiment ndi na vandi boye vraiment na omona ndenge baninga bazotambola. Otambola na ngai nakotambola lisusu te to ndenge nini na umelaki ndeko na nga tambango apama na ndo sala ngote na ndo kima te ata kotambola o na banda kotambola te mai ya pamba kotombola kantine poko memata na douche nyonso ezaki bando kosalela ngai na ndo kotalisa pe nzambe na bindi mama bisazo te yanga boye mais nazaka na pasi nzambe ya solo vraiment est-ce que vraiment nga na kotambola ya solo sikoyo mama biso alobi etiaki eliki ke nzambe azali akosala yo okotambola ngai bina kotambola na kotambola bon soki na kotambola bopesa nga beki te mama biso alobi bon ça va loko elobi beki te tokosala tu tokobanda okende kine obanda otambola nakende ye na nga na kine awa na wileri balandeli nga mpe papa na ndenge na bwataka mais ya makasi vraiment te mais so na telemi mama kaka toujours aza kaka mama na biso ye kobunda na titi na ye kotambola na niveau ba classe malgré tout papa na biso azangi na possibilité te ba négligeaki te mais possibilité ezalaki te nazalaki na tangi première primaire ti 6e primaire nazwi certificat nazalaki na amour ya classe makasi mais moto akofutela nga classe azalaki te ntango na tangi première CO nakomi na 2e na ye kokota akupe couture nazawa eza nzambe oyo apesi nga don nazaka na coupe couture te salaka msala maboko ya esthétique wana eza na bandaki peka kobunda na pona lukana inde 3 awa bafutela nga ta classe muta ya koedenga na monaki mutu te nzambe pa lobi te mwana ndenga aza na mwa mayele na ye na otika ete apesa nga sagesse moko donc ata na lali likambo wana na ndoto na ngai ke na tongo nango fona lamuki il faut na sala yango na ndo sala yango na bana popi mais lelo nde naza boye so na tisse yo to na planter yo omona ngo kitoko na kangi yo suki kosepela na ngai mama Bernadette na sala msana nga maboko soki kilia bengi nga na kenda na zwika mwambongo nanga na lia bambongo ya suki soki kokoma eza ba $100 eza mukie ba $200 na kenda na ngola na vandi na bandi ko sala musana ngai ti nga na kobala nazaka suwe na ngai na banda oloba na kobala mobali kobala ngai aza mobali nanga oyo akobotela na obota na eba na ti liwa na ngai nzambe pa ekotindela ngai nazana mobali nanga papa Jani bamana place ozali mobali nanga ndenga azana la Grèce nzambe ya pambola yo papa osala makasi pona mama bena ntuka famo bunda makasi po alingaka kutu te handicapé oyo mutu a négligé ye azwangae atongelanga place moko ya bien avandaka mais malgré tout ça atongelanga na salaka nyonso ba besoin na nga na ndako alingi te ke nazala microbe au problème moko boye na boti na yeba na 6 papa Jani bisiko zali papa Jani bamana na pesio mbote ya tro na pesio basali bino nyonso na ba papa Gilles na ba papa Guy place bozali na pesi bino merci mbote mingi na pesi bino. J'aime ce genre j'aime ce genre d'histoire vraiment en tout cas ils approfondent na maman ça lobi na tigele micro maman micro aloba en tout cas boyoki histoire na et ça ninga plaisir moi ma message plaisir parce que merci beaucoup na papa mto bote ni pesi maman so bana dans nzamba akumisa ma papa peso mingi koleka maman na bande kono muna mingi tango biso ko za activité au sala activité au métier na mboko die soit loué na ba centre ville de partout il y a d'autres handicapés comme ça ko senga lo la vie do handicapés msusu basala ke lo ti wa muna avant ko senga yonde ko na biso so na biso mingi na fana ba mon avant na ngombe na ngomwaji na mune ndeko la avec la bande oleka azo senga
ngana zama quelque chose na pese non ta na ngai boy ake quelque part wana ki osenga boy en tout cas mutu wana vraiment soki olanda émission elunga ngaso yango bikene to bana na yo tema mutu aza une personne aza aveugle a osenga bino mbonga banomela cigarette azoma moto cigarette atie na loboko en tout cas ba nito bazaki na terrasse wana vraiment ba déplorer acte on a payé ba lobela vraiment mutu wana pour dire quoi bande on a biso d'une part pour se considérer au bino monde boza bongo parce que le osengi lobo sengi lobi kuna mutu wana peut-être a ofinga yo a itola yo na moi un petit rien ba pesa bino wana na mona moi 500 moi 300 moi 1000 francs ça dépend moi 2000 ça dépend ndenge possibilité au pesa ma so on se organiser on ngana pendant une semaine est-ce que côté quel côté mama na batu basenga banzela wana message ko zani pona bango ezaka mboka ndenge senge zala bongo to kondana kango to muna ngeza nango normal bon nga vraiment na kondana nango parce que omoni tango zo tambola na vie eloko nyonso nzamba pesi yo makasi na maboko na makolo obuka na makolo me omutu na yo fo esala nde naza boye napesaka bango pasi bapesaka nga pasi mpo ngai na vie na nga nasenga te nalingaka soki namoni bango napesaka bango na motema na nga nayokaka pasi alinga na ebisa bango mama Efiloni Moseka aza na centre na avenue Louose ndenga aza wana alongola benzika pe baza na kati ya balabala aye na bango na kati ya centre apesi bango musala bato abongo ya mwana nde mama Efiloni azoluka soki oye na kati ya sepomefa yaka luka musala osala musala na yo malamu lobi oko bénéficier na kati ya musala wana mama Efiloni aolakisa yo tricotage akolakisa o ndenge batungaka mayaka akolakisa ndenge basalaka banapi ya basaki ya loso akolakisa yo obando sala en plus abando lakisa yo ke obando tunga basaki na maboko mama longwa na nzela yaka ozoyokisa ministre ona biso bateli biso mama Irene bateli biso pa fati oyokisa esoni po yepe azomona nake aza handicap en tout cas ba président belé baleka na veni baleka na kati ya mboka na biso ba pesa biso opportunité ote mais fati papa na biso place azali nzambe apambola yo lokolo kanisi opesi biso bendikape Valère opesi biso Valère ya makasi opesi biso ministre munene mama Irene toza ko sepela makasi bandeko na ngai tolongwa na balabala toyokisa Irene sonité tozalaka na kati ya ba centre toluka oyo misala oyo bazopesa biso kuna toyekola ngo po lobi tolakisa ngo bana biso pe bakende liboso po bana na biso to bazomona biso na banzela na baibi mama musala bimaka kenda osala kate bamona nzoka mama akotaka na kati ya maison moko boye bazokatele lingala likolo ya 200 francs likolo ya 500 francs bozui 500 francs bo partager ngona na baninga bozotambola ba eza propriété sala na motoki na yo ozwa mama Moseka zoluka bato boya na sepomefa awa na Louose bozwa musala bakopesa bino misala bokosala soki bomoni moaete bozui basaki bokamati boke na wenze boteki basaki wana pourcentage ezali bokozwa basaki na bambongo oboko la bana na bino neti ngai papa lingaka te nasala musala wana nasengaka te donc eza propriété eza eloko moko esisa mutu valeur esisa valeur po yo tangi obamonaka yo na nzelo kene kosengaka eza propriété. Eza propriété, merci maman, en tout cas, ça clair, message est touché, bandicapé, bandicona, ba yo kango, ça la vraiment bien parce que te déplorer acte dans ma case. Oui, nous savons très bien que notre pays a souffrance dans ma case. Souffrance dans ma case. D'autres handicapés sont vraiment un peu méprisés. Ozola ndanga ndikona ngai. Yubi sana vya kosenga parce que ça na défaut mona moi likolo, na défaut moi liboko. Papa. Oza défaut liboko, mais makoleza bien. Mutu na eza bien. Oza défaut makolo, mais mutu eza bien. L'handicap c'est celui qui est dépourvu. Mutu ezo sala te un liboma to nga liboma. Fou, yenda za un vrai handicapé. Yo landa biso ndikona ngai, oza peut-être maboko eza te makoleza dio na mutu. Tu peux faire quelque chose. Moi opema mwandambu na epa ndikona nga awa ndiko to koto na kati ya centre na biso et omeka website biso. La centre a joué un rôle nini na nous avons pe comme na yo pe me ko expliquer biso tout le monde vient bandicapé ba difficulté ni bandicapé bazala na hotel of micro oloba. Merci beaucoup pour la parole. Nga kombo nga Glody Kimpo naza assistant ya bandicapé donc naza mutu oyo navanda kamingi na bandicapé eloko ya liboso nakoki ko déplorer d'abord ou eza concernant moyen de transport ya bandicapé. Et comme elle a habitué des fois,
otambola na bandeko botelemi na arrêt surtout mingi bando na biso ba fauteuil ba chaise eza roulante pour chauffeur ou soit atelema pour amema na voiture il faut aussi ngaye même le 1000 pardon ezelo ali bosser ça la biso ma pasi makasi na motema et puis loko tokolo ba ipa ya gouvernement ya ndeko na ya papa na biso mokonza mboka président Fachi de PC d'abord Longonia ne loko ya kanisi ya malamu ya recréer ba personnes handicapées ministère où ezali dirigé par maman na biso Irène oui azapi na ba makanisi moko ya malamu ba makanisi na oyo azana ngo toyebi ke non ceux qui a qui na ngoti na suka un jour tout le monde pas personne handicapée ba aussi retrouver ba kozala vraiment li souté na ba conditions oyo bazalaka na yango elo mo pe to ko bakisa tout ces années omoni bandicapé bino o bosinga ka bambongo na banzela bino o bomona un truc que non boza délaissé parce que aux handicapés on est loko salate bo nzamba lingio te non nga ceux qui na sala musala oyo eza d'abord pour na bonne volonté nzambe naza na personne valide mais nandima mingi ko vanda na handicapé na travailler na bango parce que omoni na mokilia mutu nyonso azalaka na besoin à se sentir d'abord aimé et puis à se sentir aussi considéré et puis respecté. Eza na sens ni na lina lobabongo keno bande comme sunde bazala keno mona mso handicapé on dirait na valeur te batmon ya bongo bongo basinga bongo na banzela nga na koyebisa yo yo ndeko nango za handicapé parce que handicapé ça na ba forme belé avec les handicapés albinos aza handicapé mutu pas en difficulté tambola aza handicapé opère le boke katana aza handicapé biso nyonso na mokili toza bato kibomoto eza physique te kibomoto eza mental. Ceux qui osent même exemple président Nabiso PDG Martin Kanda Mokondi n'hésite pas personne comme que vous avez dit Azaki handicapé mais Azaki na conscience que non même si handicap nanga il y a un thème de ça il faut empêcher que non aux ala ou soit une personne malheureuse ou soit une personne pauvre. Donc il faut d'abord tous en a conscience, il faut d'abord tous en a esprit, besoin fort, tous en a connaissance que non, même si nous sommes handicapés, nous sommes mutu. Au peut voyer d'accord ça là, nous avons pu nous ça yango ceux qui ont moko lingi. Donc eza leçon mon bu na kopé ça peut bande ko na ba handicapé, o ngana santara pa na bango que non un sous complexé non il faut vraiment bolongo la makanisi wana. Donc aussi on a bien ba kondiambo ka baye ba vraiment commettre ba décision tout basé en pratique. Maman na biso Irène makanisi za na ngozi ya malamu mingi to senga na nzambe a soutenir yo kende jusqu'au bout na makanisi oza nango parce que bande ko na biso ba handicapé ba se retrouver ba se sentir pe que non baza pe bato et pas bande ko o ba négliger ka bango so amoni bazo boata zo tambo na beki azo monika que non mo bazanga tina aza importance moti na société bino lokwa boza ba kondia mboka boza na possibilité nyonso ko sala que non bande ko na biso na parce que baza ba humain lokola biso baza bikela mo nzambe lokola biso tout ça l'effort to conscientiser population au tous ba négliger bande ko na biso ba handicapé baza na ba mania mo malamu et ko apprendre bango bande ko na biso ba chauffeur si ba moni bango na barré baza kana bonne volonté ya ko ma bona mituka bino ndé mutu boza na possibilité vraiment ya usala makambo nyonso na po bande ko na biso ba handicapé ba aveugle ba albinos ba koka bango tout bazala basa na ba condition moko ya malamu parce que business toza ba congolais bomenga Congo business photo li yango business photo se retrouver dans mutu tout il faut à se sentir que non aza respecté et puis aza aimant quel que soit condition physique na ye mfundi to bandi comme ça bazula bango donc inga naza personne naza assistant naza valide mais naza assistant ya ba handicapé na travail quand on a ba handicapé d'abord pour na bonne volonté et on la kisalongo que non bina pe boza mutu lokola ngai ceux qui ngai naza makolomi bali c'est parce que nzambe mutu alinga ki nazala bongo ponga na sunga yo mutu za en difficulté ceux qui opposent bongo ezaka que non c'est parce que nzambe ne mutu alinga ki ozala bongo alors ceux qui là que non naza handicapé d'abord un problème moins physique ce que nous comme ça sous moral et déstabiliser puis dans ma casse na vie alors même si on handicapé mais il faut toujours avoir un moral fort un esprit fort pour que non bokende liboso
Merci beaucoup mon cher, merci beaucoup. Vous avez vraiment trop clair. On a tiré le temps là pour s'exprimer. Ça le bien parce que ce message moins profond. Nous on a Elisa, on a biso c'est une personne avec handicap. On a chanté. Tout ça là une émission est lubu. Bande on a nenge carton na ka vraiment pour se plan nango. Ça les fondations na et dernièrement azo kitako to kala mingi ta kende ko tala bande on bande ka na centre be belon faut en accompagner. Et ça la bien. Hier bi ke belon ngana teme na kali kambwana mingi ya kosenga vraiment. Bon, tout ça on a peut-être mboka nango qui avec le temps espérons la président de la République Moïse na maman ministre Biso azawana papi le chancelier papa Lopango papi le chancelier papa mapasa na maman moi si na bambote na mpe zali to pe msande ko avant pe ça lo ba suka to zonga pa maman poto chite na émission na biso ama to yoki nengo lobi et ça biso bien ton la question mo kiet nga to poser bien to ba te so ke za la dire quoi to mona bino ba handicapé mi bozala kanda makasi mitema mikusi to comprendre bino te so to ba te za dire quoi parce que on a bon, les mots valides ou invalides, moi j'emploie ça, parce que moi je dis toujours que tout le monde est aux handicap. Ton handicap peut être interne ou externe. Nous avons ton handicap, peut-être que les gens bima, ils montrent ça devant moi, des hommes internes et externes. Peut-être que les gens peut-être que les externes, mais moi tous on a un handicap. Maman likambo ya kanda ezala dia quoi pour mona bande kona bilem susu wana baza normal yo ko sala likambo yo ta ko sala to yo ko sala boete to ezala dia quoi kanda bozala nango ilo repesa ya biso kanda mutu musu azotala yo azomona penza yi penze endenga zati na tie donc ngavuma neti ndenge neti ngai vraiment donc ce que talinga 2 fois 3 fois en tout cas vraiment na osilika makasi na rotuna yo. Donc bon oleki ngate po ngai nde nazawa na bota kandenge mutu nyosa bota donc siko mwa siko donc ozotala nga na mwa niti ozoluka ne biloko moko deuxième sinalité lo mo salité ndi so nde nini eza bien te soko moni muninga na azana défaut tozawa mususu azana musapi moko awa tongaka azana loboko ezate azotonga mais oleki ni le côté zwande kuna yo wana zaka lokwa yo po on ne sait jamais lelo ndengo moni ebongo ta mususu ebite infirmité na e utaki wapi ba misusu bazozwa ngo na ebi eza na garçon moko recevoir amana osekanga mingi ala iso na nakota nakata bisi fotanga kali azaki kaso na okota wana be époque on eza na ba 1900 ba nuna 94 ba 94 je crois sur na bosanité mais ezaki opesanga passe moi mbalo au moins ngapena za kanda makasi donc moi soka abando tala ngabongo donc il faut na silika il faut sona siliki bongo soda yete na otika ete donc kanda wana amuna ngaloko elo mu ezanga tina na biyo kasi ndingo zano leki handicapé na nini oleki handicapé na eloko te mais lebaka ngo ngai pe na botama boyete ngana botama malamu mais ona sali bozali ezali le maladie on a zango un jour pe yo pe koma mais handicapé wana na koma ko garçon wana na koma ko muna ina kanya koma otambo na wana siko na kumoni siko akoti siko na race na biso handicapé ko se kamuninga te po lobby on ne sait jamais lobby oyebite lobby na oyo kozala elonde nini mama na ngai Irène mama Sylvie ozalaki na maladie oti mais ko silika makasi te po ezali maladie eyende koya lokola so ezali makambo nzambe okoma bien siko pe ndenge eza boye na kopesa nzambe merci ndenge asali yo ozana makasi ozana motema munene ya kosiporte po ngamba ndo supporter ba handicapé te na ekota na groupe ba handicapé kala mingi te na 2018 bon nakangami na bon siko bon nazali kiko linga kutu te muta seka ki infirmité na ngana ndo linga kutu te muta tala ngana ngaba ndo linga kutu te muta seka ngai donc soko sekinga kanda na obeto na obeta yo donc il faut ce que na moni makila note na otika ote mais mama nanga toucha banda olendisa nga nzambe losambo mais na ekotika na ekoshande na kuma komona nde baninga nanga tokuma kosekana na uma mona eloko wana skolo ko elongo na mutu nanga na kuma mona na koma à l'aise na mwa so mutatali ngai azoseka nga na bisa ozate na lekio na valet to chite na émission na biso totikele presque na ba 2 minutes to chite to pesa ndeko na ngai alobelo basuka so za message na ko apporter bandeko ne bandicapé pe na poto na ba obaza na poto peut-être baza na posa ba soutenir ba centre ya bandicapé ba orphelinat lobani ndeko nango za nango ya suko lobota na micro na biso pe na mama biso Sylvie Lukeba azolanda
liloba na ngai eza suka na koloba boye bino bandeko na biso nyonso oyo boza na bamoyen oyo bomoni ke non bokoki kosunga bandeko na biso bahandicapé bokoki kocontacte biso parce que biso toza bato oyo totravers na bahandicapé toza na bacentre ebele totravers na bango epuis toyebi peut-être si bokoza na badon moko boye ndeti mpe ke non tokomi na bafin de l'année boye soit mois donc surtout ke tokomi na bafin de l'année moi dans mon boy moi elo mon boy osai que non pour bande kuna biso pe obaza ba moyete ya handicapé na moyete que non en fait beaucoup qui contacter biso et puis biso te remettre bien en contact na bango pour ça la bango badon pour et ça la bango pe moi malamu donc eza moi diloba o na linga koloba et puis musu eza que non on a aussi un peu bande kuna biso ba handicapé boza makasi. Et le monde on a trop. Il y a peut-être des gens qui vous trouvent peut-être les délinquants, brital, banini, non, par rapport à la banini, mais binope vous a battu le col à bango. Beaucoup qui peut collaxer bango que non. Nous avons aussi des bonnes manières. Nous avons aussi que non, manière on peut vous à les savoir vivre, façon de se comporter parce que vous a battu. Donc ils a vraiment moi ou yamke message yasuka. Nakoka kotali saipa bandiko. Nanga ba handicapé vraiment na sengi na bino bandeko na biso ya poto boza na muteme ya malamu muteme ya mawa bino oyo ba boza na ba moyen o nzamba pesi yo wana eza peut-être que non nzamba pesi yo susu posunga muto azana ngote te moka lo biango o nyonso usungi mo na ngai usungi ngai nzambe donc bino ba boza na ba mbongo na ba moyen muteme malamu yo kanisa bantu na biso ba handicapé ma ba don ba surprise et nous ça la bango bien ceux qui besoin a besoin de contact na biso pour que notre mettre bien en contact na ba handicapé numéro na biso eza plus 243 89 40 37 613 plus 243 89 40 37 613 donc possible merci mingi ya malamu ya koleka donc mambebele ko ya malamu. Merci Ben. Merci beaucoup Nandeko Nanga, merci à vraiment clair tout CP en tout cas merci na temps PC Bisopé et ça biso plaisir au pèse un message à Bandeko de partout bazo landa vraiment Inès moi ça pembe mbotino et belé Champlain tiré na di maman Jackie papi le chancelier mon grand mbotino belé Simon le baracho na Stéphane Basolution Kabarasa basenga motema maman la Rose Ngomba Enis Baizer motema mbotino belé maman to chité na biso to tika na moi Inès ce que ça le basuka o lo bana bazo landa na poto. Napesi mba mama na nga nyonso mbote babisika bazali mama Sylvie nzamba pambola yo napesi yo merci na opportunité osali susu to ya kosola na oso elongo na yo kiyo na sepeli makasi na banda kolanda o mingi mais nde na yo kakoli susu te na yo kisu nde na moni ndeko na nga journaliste yawa epesi nge esengo na meka kotindola mwa liloba mingi merci vraiment shalom penda nzamba pambola yo. Combo numéro nangai ezali plus 234 85 84 60 565 numéro nanga wana yangwana mama napesi yo merci bye. Napesi yo merci bye Élisée Massembo de konanga na ose l'appel Julie Botella on ça la biso bien makasa en tout cas bolande biso de partout bozalaki maman Nathalie Sombo maman Anne-Marie Banda maman Sylvie na ba chaque fois s'abonner na chaîne na bino ozala bien Sylvie Mode TV officiel et la chaîne na bino mokolo bela mingi handicapé parce que na YouTube chaîne na ngo belé ça la namba promotion ba n'importe quoi ça va promotion makambe belé mais o bela mingi handicapé biso ça la biso be émission 100% handicapé to ça biso mingi elubu un jour mato luko ça émission elubu il elubu za émission ko lamba to ko expliquer avec le temps en tout cas to la na santé awa to ça l'émission ba ndeko en tout cas bazaki clair bino mo boyoki na bino bolanda biso ba iloko moko Beka TV Beka Studio asala nyonso bino boza ba fait des mariages ba fait des collations d'anniversaire tout boza ba ndeko baza matanga day bo contacter nga numéro ngeza minga affiché na seona non plus 243 81 198 0914 on a des numéros na mo personnel belon ko la ma Beka TV professionnel benga en tout cas boza déchité bo s'abonner na chaîne bino oyo ko sala bien Inis ba zire ba mbote place zali donc ozola ma bébé papa ko bal artiste ba mbote nebele en tout cas ezaki ya bino humble serviteur belon ko la ma o c'est bien émission te akomelanga na sana na commentaire na romona o pas c'est pele abike belon pour une émission akomelanga na mona na pesi ko za bien so bosolo na ngai page Facebook na pesa belon ko la ma et page na ngai so on eza page Facebook na page na mpesa ezaki belon ingénieur Beka caméra montage so ko so mona ba événement nyonso bloko nous on sala na boka ngona en tout cas ezalaki ya bino humble serviteur na tiki bino ba joyeux anniversaire ba bon année d'avance et bye bye.
Kasivie na natonya wana posa bolingo bamelike balobinga no tobetatu na planete Venus Mars pe Jupiter Usmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi bakete wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi